Merci Bandeko, tu es à la rendez-vous. Awa nalobaka toujours l'homme du moment et Pengue Fofana. Pour na kotal Sabino ndenge banguna ekolo nde ba osala na bango musala na bango. Mais deuxième azawana pour na ko contrôler bato nyonso pe ko dénoncer nyonso ya mabe. Yango to ko toujours longwanya na directeur ya deuxième. Bon mona indien oyo ayaki na mboka na biso. Mais loi elobi eza interdit ko bimana mbongo au-delà ya $10,000. Mais bino mo botala misolo oyo deuxième baataka teni pona sentimate baataka teni pona musala botala lolenge bakui mutu oyo na misolo ya mboka en même temps mboka eza na posa ya ko s'organiser mais bapaya bazoya awa kosala oyo esengeli botala image nini deuxième esali na aéroport ya Njili. Comment on va faire la cause de
Merci bandeko, awande na remesaka toujours. Longo ya na DGM, na bateni na bango nde bataka na aéroport, baza pona kosala musala. Lolenge tomona bango, nana ndima ike bakosala musala boy. Muto ozomona est simple mais botala makambo nini asali na aéroport. Mais DGM, bomona na tina minute na ngonga 0h. Olie balala ta pongi, baza na pona musala ekolo. Indien oyo yemoko Amila Kisi, Bizaleli Naye, à travers Yamusala ya DGM. Yango to remercier toujours directeur général de la DGM na Musala Zosala. Bon moni ke na aéroport tout ça na butu. Et ba to DGM bazawana pona ko assurer sécurité, pour contrôler eloko nyonso o esengeli, o eza ya mabe bazongisi, o ya malamu ekoti. Yango to remercier bango. Et Penge Fofana bato bandimaka te ke barefulaka bato na RDCT. Lelo bino mo bomoni ndenge bato bazo voyager bazo kamwa komona ndenge bazo refule. Yango toza awa. Bomoni nga matibis ndenge akoti na Ethiopia na bozo mona na sima nanga ndenge Ethiopia na ezomata. Soki boyende bato tu baosala musala mboke kotomboma. Merci na Mosulubaki. Merci na magazine to komi wapi. To répondra présent pour na musala soki obengi biso. Mona mboka Kadima, bon voyage. Moko o abiso o azana Dubai. Merci.